tous les internautes, surtout bienvenue sur BTV3, votre chaîne préférée. Ma bonne émission sur Dr. Labino, il y a trop. Donc, tout ça, on s'en pour Nabino. Donc, le lot est na BTV3, la émission Moko Kabali Solo. Donc, Kabali Solo, on les a présentés par Namoko Nadej Beauté, l'Android de la presse congolaise. Donc, nous avons fait la binoma solo, les cas partout. Ma solo, ils ont tellement ébélé, moyen à bomba, on moko, exacté, tokabola rango, to solo, to zora moyen à ko, beta mama solo, bon ba commentaire et bando sala bien, ba idée na bino ko bando sunga, bandeko bando zoama na ba problème. Na pesi mbote mingi na boss na ngai, papa Pierre Elvis Mransak, donc on a Paris kuna mbote na esposa mina mama, bana nyos, bandeko na nyos, na pesi vraiment beauté. Donc lui selon et salmi wapi et salmi na Paris. Donc Paris et Indi. Donc quand on est à l'Oba, on peut périr par manque de connaissances. Donc la peuple babungi nzela. Tu as dit que madame babungi si on nzela. Donc toujours quelqu'un dit sur le malin. Donc beaucoup de s'abonner, s'abonner pour on rejoindre ma solo nion sur les cas partout on nous a sur la bino la bête la bino to kabwali solo. Ok, tu as dit solo on s'est mis à Paris, il s'agit à pasteur Morobé. Quand on est dans la sur pasteur na biso, tout le monde va pasteur na biso pas banzambe. Donc comme nyonso papa et daddy et indi. Le pasteur mon à Paris, tout le temps à comboter. Donc tu as ma solo pour te savoir déjà nyonso au salaka. Toyeba. Donc ça oh le premier avertissement. Deuxième, troisième, quand tu as une adresse. Pour ma voix c'est mon pays à la carte ma vidéo pays à la tout bon on me au salon donc tu vas te rendre solo pour que oui bah bien que ma belle au salon et il déjà na quoi ça donc au pasteur mon qu'on église mon appareil église mon néné et il va un peu ma casse donc ce qu'on a tant comme on a essayé de mettre sur nos qui m'a beaucoup de temps mais tout le temps ce qu'on met tout kabakali solo pasteur on a asa marié là-bas na et quand des papa pasteur pena mon colo pasteur pena mo costaud za pe kito kwa aza marié na mwasi na ye na bana na ye pa kande ba papa bazara curieux na bana bango basi amona ka bwana mwasi mwana ope chantre aza landela mo bana trop papa on et ko considérer si l'aventure fara l'hôtel mwana ya mwasi ene na ye mwana ya mwasi liboso akanye na hôtel bazo ban hôtel na maman église maman on appelle mariée kamolo qui ta grave la tête la baloba maman on appelle mariée ba uti hôtel quand la zalaka ba sel ba na bango ba silsi ko bimaka ba bima be fara na mwana mwasi mwana on peut ya mwasi o ya pasteur wana a ko taper na likamune ya frère église tandada kando bakatandada esalemeli bango parce que ngala sala ki papa kande zalakati asa ko amena ses frères wana yo avec ma fille et comme ça faut bien mwana ndimi na ngana azala nga marié na bien sûr to ibana na mwana yo même supenza makosa lobby na bali mais yo sikoyo na mama église to kutani awa pasteur akamika ato kanisa garçon wana frère wana parce que azobe sa mwana ye ndimi famille ba mwana na hôtel be na boye mwana be na akomo kaba raison faut pas akamika ka ye pe fa ke profunda to ebite na minti wana to tika frère akende profunda to tika pe papa pe ade profunda akamisa frère ti matata batu ba ye problème nini ka batu ba ye ba non comme to ba côté ba ndiko menacer pe frère wana mino de bozo même ça bana batu pour jeune fille wa za penza ba fimo timide ba ba te ça fait que bana ba sambela mino de bozo même ça bana batu bana garçon tendu ko expliquer abi bien sûr on dit que na obebi ça bana batu mais aza likang na to le ba papa ben likang po ayebinga te akutina mwana yo to bimana hotel mais eza flat yam surtout on te fait un restaurant to va to solo là mais bango na maman na bazani wana maman na za maman église marié mbane kutuko o ka ba abonné église na maman na vanda pena liboso so mobali na ye na papa bazaka pe ba pire so za pe ba sala esika moko
so yena maman na église wana ba se retrouver awa ndenge nini ba ko da ba uti ba o da ba uti pe déjà ba kei ba peksa moto ya a linga kende mais ba o da ba uti ba bimi pe tanda ba kota mutu ka ba watu ba okota abi biso to nyoto va na biso na restaurant to so na so pe za pe 4 mois bien moi peut être en combo za te to bona biso pe publicité to nyoto va na biso na sœur to so na biso par rapport ka mam na biso na mam ka église na bo on a tout partagé mais bango ba uti pe to monde papa zo zo carte na réception et inde papa a comme ko proposer frère papa bitellement o menacer ngai bokati nga chemise na bato muso ba yebaki kamute ba yeba beti nga papa nga na kotika te lobi to zaka na kilt donc nga ya kilt alobi na kobeta lisolo o donc kane na okende boye na keno na ndako na yo na fundi na keno na ndako mama wana na fundi eyinda kaka donc soki nga pe bobenga bilonga na église bobengana toyebi te na minute oyo likambo eza ya koyinda donc moto epeli toyebi te baeglise yango tokoma kokende ndeka tobengaka dadi oza na problème na mbala na tala secret dadi ye tala kutu boye siko dadi ye mo asali bosoto kende koti na kati ya église toyebi te topesa frère wana tobondela ye tondeni mpe papa pasteur akomi kopropose abandaki apese 3 000 euros frère aboyi 4 000 euros frère aboyi 5 000 euros frère aboyi donc discussion ebandaki depuis mambonsema 18 heures ti 23 heures solution ezwami te frère asilika bapese temps akekopema nani a raisonner comme ça akozonga lisusu nayebi te bandeko na biso nyonso babone ya BTV3 bolobi nini opesa frère conseil nini na ka wana basukaki na papa wana na 7 000 euros eza na valeur ya ba 8 000 et quelques dollars mbongo wana mpe omwa mpe bambongo kaka mabonza na biso elenga kotika donc toyebi te frère wana bibatikele nanu temps ake koraisonne comme ça ntango akoya bakutana basolola andima mbongo to mpe abombarde kaka donc yango wana toya kobetela mbongo basolo wana eza lisolo esalemi na Paris bapasteur bosala nzambe na bosolo po bozobungisa bato pena nzela toyebi te tokima na église to tokende wapi babila esali individuel mais moto ntango yanga na église odon se kona kandi baloba oyo oza yango yango opesa biso yo oza wana na kindumba ozolingana na bamama siko oteya biso nini na frère wana ata lelo abalini mwana ote abali mpe ser mosusu akutani mpe kana efakata mais oteya nini opesa bato nini opesa kaka kindumba oza nango donc toboyi kotanga kombo mais toavertir yo première fois oyebake toyebi diama bosalaka ebimi déjà po frère wana abeki obeta biso lisolo tobeka opesa conseil na ka wana asala nini mpo déjà betami bakati chemise pasteur wana apesa ye kaka mwana na ye to ndenge nini donc ka etikali mpe na bino mpe boloba bokomonte bopesa baide tosunga ndeko mpo moto eza opela jusque là mwana na papa mpe bazoyokana te ye mpe koto na frère mpe tiena lolende na ye mpo mbongo bapropose 8 000 dollars 8 000 et quelques donc 7 000 euros toyebi te bolobi nini pasteur bongisa ezali po lelo tobeti kombo te tobetika lisolo tolobi na biso kombo te topesi mpe référence te église mpo dino eza ya monene eyebani makasi na miniti oso natangi kombo église bapele ekota omona bato ebeye na église mama wana mpe aza mama mwa monene ayebani na makasi na Paris na soka totangi na biso bandimi na bino baza babone a ebele bakoyeba déjà donc toboyi na biso yango topesi nde conseil ochange donc luka solution bobongisana na frère wana boyeba ndeni bosala ye ozoprotege mwana yo ye mpe koto akeka kofunda donc choix eza te na minute oyo toyota nde ka na bino pasteur solola bien na frère solola bien po fa wana ser Nadege nabeteleli solo oyo mpo nazolinga na okamba baconseil ya bato mpe likambo ovana ona motema okufa utile abeti yango mpe naye tokabwana bino te kaba lisolo comme ça toyokana baide na bino frère wana asala ndenge nini mpo abiye pa okeka kofunda eyinda papa nako abaki akomeme na la police basamba kaka basamba comme ça bayeba ndenge nini osuka 8 000 dollars frère aboyi azwa mbongo mpe papa na biso apesi mbongo wana epi baboyana na mwana ye
donc quand ils étaient pas la bino bon mais quand on le bat sur la zone donc on va boire une serre il y a pas le serre c'est serre tu veux que tu suka donc merci de commis vraiment la suka sur la biso et la biso temps belé te pour te continuer à couper carabétama sur le belé bon commentaire bon peut ça ba idée bon conseiller la ninga na ma problème pour te éviter vraiment sur les tellement belé na o style na kishasa a bon on calamite à la BTV3 abonnez-vous massivement vous ne serez jamais déçus avec moi l'Android de la presse congolaise et Nadège Beto Nazana pour lancer le nom on a papa Mardoché quoi soda quand même vraiment avec la caméra donc cadrage qui toque on a quand le monde maman ce qui toque et puis les cordons à chaîne biso BTV3 et des toujours travailler na ndem to sura l'Android de la presse congolaise merci la fidélité et confiance aux gens on a biso donc bon les mbaté ba on a s'abonner qui te s'abonner merci la bosse la confiance sur après Singai papa Pierre Elvis donc elle est là bino ya trop bino nyonso donc merci la bino bye